liboso makambo na nga komisango ya ye yango nga na kobanga ata mokolo moko te ata likambo ye na lolenge nini na dimension nyonso nayebi te mosikoli na ngai atelemaka kaka moto asuka. Alleluya. nayebi asali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka. Banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sambo batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango. soki osimba ngai osimbi biso na Nzambe akopelaka nga na bitumba na ngai nakanga maboko nazelaka kaka elonga motutu moi nga na banga te mokili na ntango asala ngai elembo. Yesu nyonso yaya na liboso ya mikonzi moto akokosa makambo kaka Yesu. nazalaka ntango nyonso moto na se kasi mpona Jésus natombola moto likolo moto asoni monene lokola nga kasi mpona Jésus naloba mpe na miso ya bato mpona Yesu yo mpona Yesu yo ya Yesu apesanga valeur na miso ya bato. Babengaka nga amela milangi yoka lokoyo aziwe la guitare aziwe la guitare.
bana poto bana partout bande balandi émission ya biso bino ba et Bovota Kilongo TV bino ba Bovota ba chaîne partenaire mbote na biso lelo tozana esengo parce que tozana orphelinat oyo orphelinat wapi bisika toye ko visiter bana oyo na ko accompagner artiste comédienne na biso nazo benga artiste international Belvi Kandi oyo aza patronne ya Belvi TV. To visiter orphelin, to me mettre quelque chose, to me mettre bango affection, to me mettre bango esengo. Ndengo izala kaka, je pense que bomo asimana ngai. Bana déjà nangu to solte me ba dane esengo. Komona biso isala bango bien, ezepelisa bango bana ba linga kaboye. Ndenge to lobaka la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Voilà, nous sommes venus visiter les orphelins ici à Kimbanteke avec madame Belvi Kandi. Et madame Belvi. Bonjour madame. Bonjour Rabi. Namoni esengoto nango poto kutena bana to pona léopard omeni. Nous sommes les importants. Nous sommes les importants. Nous sommes les bien. Donc esengoza makasi to kutena bana. Esengoza sur makasi to marqué. Ça c'est très bien. Bakagol. Les autres tout ça bon surprise. Bon moment tenez bon bon surprise hein. Na ba to benga te to kitaka bongo sur le terrain. Na osalat. Bana ba sokola basani. Na kuti bana ba sokola basani mais ba bisinga babina ngake ba sokola apprendre bango métier ça peut mabete ça bien. Moi na fa bandeni banika sani ndeni ba sokola ata mo elamba na ba âge onde ba il faut ko ba ko apprendre bana. Mais ba bifinu ka minere te quand même ata yo moko. Ba minere ba koni mwana onika onde. Onika onde donc wana ndete donc wana ba sema be makasi. Mais tokuti bana ba osakana na bango ambiance eza nango bien et là quand na ninga na ya na saka constant voilà constant il y a 100 jours constant 100 jours il y a orphelinat et ça moi bien lecture nous sali depuis un temps bando banda ko visiter orphelin bando banda ko sunga bana bitike évolution eza vraiment makasi et surtout beaucoup plus na ba o nyonso bazali banda o bazo porter au secours na bango pona bana na bango balia quand même moi loso balia moi madesu et beaucoup plus aussi na bango moko je vois comment ba okola moi n'entends comme tout à l'heure que je viens en petit Azaki Mardoché Mardoché Yaka Mardoché vient Mardoché vient donc première fois na yaka na nyata makolanga awa za bébé bébé moi mukina kutaka na mémoire na nzoto bandoko lela donc c'est lui et il a grandi aujourd'hui il y a Mardoché qui mamba moi seka donc moi ça me fait énormément plaisir je dis que mission nzamba tinda biso to sala to continuer toujours nos sala et je sais que ça peut c'est nzambe. Voilà. La religion pure sans tache. Devant Yémé, ils ont visité l'orphelin. Mardoché, ça va? Oui, bien, maman, Simbio. Comment est-ce Bambi. Nani? Bambi. Azaki vraiment tout petit. Mardoché, Azé Mouké, Azolela. Yam ta soubela comme souhait. Ah, Mardoché, Sophie, ouais. Ça c'est très bien. Quelque part ça prouve qu'à venir quand même est assuré. Bana baoko là, il faut batanga, il faut loyer na bango, il faut tama. Assuré pour coller na bango. Donc voilà. Et le lot ça les descente oyo, et ça que après la fête, et ça bana mususu balela qui passe que ba ki kara, to ba ki ndambo, ba ki mo 12, mais ba za ki belé. Bana mususu balela ki ma belveti ki biso na ba été. Bango bazela biso to ya otala bango na ndako. Et to kiti aussi les lots et un week-end on a profité pour te surprendre bango to yeba ni ba osa ya bien ni ba osa bien te pour to landela bango quand même ils allaient pas côté étude na bango suivi au ça la suivi côté wana étude en tout cas yo mo yebi déjà donc il y a des forces par semaine to tinda la délégation na so ba to baye ngamo ko loka mo makamboleke belé so ndeti ba week-end boye na 8 ans je descends sur le terrain donc le roi batinele bango moi mbongo na bango eza que permettre bon balia moi loso moi soso pourquoi pas yango moni tobita le lobiso moto kita to ya en chair et annonce pour tout le monde
qu'est-ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup Bellevie, tu peut-être après. Nicolo, nous avons un artiste international, nous avons la mère des opprimés. Vous comprenez, elle a un grand cœur, elle visite les orphelins, les veuves, bateaux basés en difficulté. Aza Morote, Aza accompagné d'une équipe Bellevie TV, Moni, Papa Sundiata, Papa Alain, artiste Ebele, to Solana Bango. Le temps peut-être on a mis Sola Pena Bana, viens Yaya. Toi si tu as grandi, viens. Comment on est? Nazi. 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 Obini pour ma Bellevie. Yo zena feti. Obini kasi. Nzamba pa. Ata tokendaki te nzamba pambola ndenge mpa aye kokanisa biso na esika oyo bamisusu kuino bazwi biloko te ma aye kotikela biso nzamba pambola ye. Bongo mpona bandeko mpe batinda mwa moke na poto babima babiki etikela mpe bango lobini mpo na bango. Nzamba pambola bango apesa bango mpe oyo ezangi abatela bafami na bango. Ale ya oloba yaka yo kombo nona Joyce obini kwa mabel Robert olukaka koloba lelo Merci. Oui merci Viens Yaya. Toi tu parles pas nanya oloba yaka sopi bino yoloba kombo nona Baverdi. Nani Baverdi. Yolobini Obini pa ma Bellevie. Nzamba pambola ma Bellevie. Apesa yelo ngasali. Apesa nini? Yoloba apesa nini? Loba. Merci. Merci Maman Bellevie. Nzamba pambola yo abakisela yo oyo ezangi. Betele maboko. Voilà, Coco Dema. On est donc là avec Coco Dema et on va parler avec les artistes. Oui, tu as marité, pour te bengaïté, tu as nosaïté. Tu as quelques artistes, tu as bangwawa. Suivons. Avec les artistes, on va commencer à parler avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour Papa Rabi. Et ça, ni temps pour ça, va descendre si vous voulez n'avoir fait les. Bon, ça rappelle d'abord moi pas si. Et mon père ça l'a bien. Moi c'est un père. L'émotion à partager. L'émotion est partagée comme tu le dis. Comme on a bana. Et moi ça moi na mawa. Mettons beaucoup comme façon ba on ba yamba bi ne passionné sengo. Donc passion moi. Et seulement moi si je peux dire. Parce que déjà quand tu viens là ils sont en train de courir de part et d'autre ils sont là en train de s'agripper à toi donc et ça là moi bien mieux bon ça la paix mawa dans le bango à chaque fois ngape na tikala moi orphelin moi na collecté na zaïmo moi mais toujours quand même moi chance ya cause la bien mais comme on a bano ça fait mal. Des fois, il y a certains, ils ne sont pas orphelins parce qu'ils ont perdu leurs parents. Non, peut-être parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents. Donc, tu vois, et ça, là, qu'à moi passer. Et ça, là, qu'à moi passer, quoi, Papa Rabi. Merci, Marina. On est là donc avec les artistes. Là, je vois Papa Alain. Bonjour, Papa Alain. Bonjour. Arrivé dans eux, impression dans eux par rapport à arriver dans l'orphelinat. Oui, impression dans les arcs, impression à joie parce que Bibelobi, tout songa, orphelin, enfant abandonné. Yangwana, tu soutenir bango na Bellevie TV avec maman Bellevie Belinda. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Tous les abisso, tous les covaltions abisso. On est là avec Tonsu. Ouais, ça va, Mavinga. Vous visitez l'orphelin à chaque fois. To Bellevie TV, vous qui t'as besoin de visiter l'orphelin, ça comme non de. Bon, et ça la marapona et c'est moi ça la maté. Et ça la mara parce que ça premièrement la rôle ça vocation mon boy au nzambe à chakati à Bellevie. Et maintenant le kola ça le komoko façon na ya ko partager moi moké et surtout na bana na biso boye au baza ba orphelin
yango monaka soki moi o nzamba pesi ya moi moke na compte ya Bellevue TV mais fois toko bomba ngote poto tsaka na ba poche na biso vaut mieux to kabola na bana talaka bana msusu première fois to kitara bazara ba bébé lelo bana ba pusani donc pour se dire que non nzamba zo batela donc nzambe pena asunga eza sengo na biso moni eza so to koti bana ndenge ba sepela bana ba sepela net bokende te donc sengo na biso eza ka kosana nzela na bali vraiment siko bano tellement bazanga moi ba visite ya ba bato belé biso ba o ndenge nzambe asungi biso ya koyaka kokutana na bango donc tozoya ko partager moi sengo na bango peut pas se sentir que non baza pe bato o bazo vivre pe normal donc na ba sens wana quoi. C'est bien tozali et nena ba to kuti responsabilité to zela moi muke voilà ba artiste mso baza côté kuna par Richard voilà par Richard Azam Pandi bonjour. Bonjour Rabi. Arrivé dans Felna à Kayabana impression dans les Andes. Bon, les impressions et aux alaka et malam parce que lorsqu'on fait une visite surprise et on voit réellement que ces enfants-là sont encadrés, ça fait du bien. Naransi internaute nabiso bamoni koya Bellevue ezaki descente mo surprise et les enfants ont directement réagi, c'est-à-dire yebi penza mama Bellevue na bango. Voilà, donc impression est très bonne. Voilà, c'est ça. Et comment on a bango boyé et ça te fait comment? Ouais, voir les enfants comme ça, parfois ça fait très mal au cœur. Hein, voir les enfants comme ça, parfois ça fait très mal au cœur. Mais lorsqu'on rentre dans la Bible, on se réjouit, on se console. Mon irabi, parce que nazotala, on appelle Nazaraki Moukeneti Bango. Donc, peu aux âmes de mes parents, Bango au moins Batika Kinga ite na Telengana. Donc je dis merci à mes parents. Mais quand tu as la banane, je dis, mes parents wana est-ce que continuer que le robot a l'issue. Et tout na on a mis à combiner dans le moment où yango. Non, certains parents sont décédés et d'autres peut-être ont abandonné les enfants. Voilà, bah oyo ba zo semili mona bango, nzambe a limisa mabe na bango, a pesa bango esika bopemi. Mais bah oyo ba abandonné en tout cas, ba luka pe ko bota souté. Pour ceux qui mukoka ya ko luka bota l'issue ndé sika et tout nzambe ezoyer. Donc Rabi, nous étions comme ça. Yo Rabi Lelo, aux autres nations mituna. C'est aux zongi plusieurs années en arrière. Rabi pouvait être comme ces petits ici que nous voyons. Nani o aiba ke Rabi oyo akozalaka journaliste monene akokuta na pena ba continuer ya mboka oyo. Parce que Rabi, laisse-moi te dire, tu es l'un des chroniqueurs il y a en ligne oyo Azali intègre. Je te flatte pas, mais je te dis que tu fais bien ton boulot. Merci. Tu vois? Donc il y a malam to zela rate Rabia Zalate pour ndimi na roboma pour na pesi mutu makasino. Wana za ba complexe mo ya bien té. Et puis lorsque nous voyons la tête de Rabi, ezala kaka pour na événement ya malam. Voilà les choses que nous voulons encourager. Voilà pourquoi toujours le baké Bellevue TV, toujours Lukato innover. Hein? Loin dans nous l'idée à la concurrence, mais Batumsu peut pas copier. Hein? En tout cas, pour nous soutien, il y a des orphelins. Tu peux si permission, Batumsu va copier Bellevue. Comprendre? Et en tout cas, ils ont copié moi bien. Emboîter les pas. Emboîter les pas, voilà. Donc je demande à tous les amis d'emboîter les pas. Nous vous les permettons. Voilà. Donc, merci beaucoup Richard Moukoko. On est là toujours. On est en train de poursuivre notre reportage. Eh bien, je vais m'asseoir un peu là. Yaya, amène-toi ici. Comment tu t'appelles? Adriana. Adriana. Tu étudies? Oui. Tu es en quelle classe? Troisième. Troisième. Et qu'est-ce que tu peux dire à maman Bellevue et puis à tous les amis qui sont venus vous rendre ici? Merci maman Bellevue. Zama pambolayo, abakselayo, oezangi ndengo tindeli biso biloko. Tozalaki depo ya kauka biloko ezalaki te yo tindeli biso biloko. Zamba pambola yo abaksela mabota nao na famille na yo apambola pe ba oyo ba ope ba ina yo abaksela bango pe ya ebele pe
mpe nzambe akanisela Maabelvi ya koleka. Merci. Bongo bateau pe babenga Maabelvi na poto memela bana quelque chose memela bana elobo lobi na bango. Zamba pambola bango. Classe ozwaki. Ozwaki combien de pourcents? 20. Et Sopio bêta. Voilà, c'est ça donc les enfants. Tu vas parler? Tu as mis là-bas. Mais c'est comme si tu n'avais pas encore mangé. Hein? Vous avez déjà mangé? Non. Pas encore. Oui, on a mangé déjà. Oh, mais on est en train de préparer là-bas, non? On a mangé du riz. Le riz, hein? Oui. Mais on ne peut pas le pondou là-bas. C'est de la nuit. Ok, vous allez encore manger le soir. Oui. Coco Dema, on est là avec Belleville à l'orphelinat. Comment on appelle encore votre orphelinat? Angers Amiban. Amiban, orphelinat Amiban, où nous sommes venus rendre visite aux amis orphelins. Où nous sommes venus rendre visite aux amis orphelins avec Belleville TV et toute son équipe, l'équipe de Belleville TV. Et on est là donc, on attend la responsable, elle n'est pas là, on est en train de l'attendre. Merci à Fiston Bassende, merci beaucoup à Dominique Ekele, mon âme Sakata, merci à ma mère Méline Zemba, merci à Yvette. Merci Maman Pauline, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Susanna, merci Maman Pauline, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Susanna, merci Maman Pauline, que Dieu vous bénisse. Maman Pauline, que Dieu vous bénisse. Susanna, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Sandina, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Susanna, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Sandina, que Dieu vous bénisse. Maman Vanona, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Paulina, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Vanona, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Paulina, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Vanona, que Dieu vous bénisse. Maman Léa, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Julienne, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Léa, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Julienne, que Dieu vous bénisse.
Yahweh tokomisi yo mobateli mobombi pe mobongisi yo longoki na biso utanda kope omemaki biso okomisi biso na mawa na yo tika ozwa lokumu pe masanjoli po ete eye biso kokuta bana tokuti sango ya malamu esengo na biso ezali ete moko te azali na maladi bango nyonso batondisami na esengo tika ete ndeko Belinda oyo azali kotia maboko na mabenga mpona kobimisa mwa moke elongo na bandeko nyonso bapanzani mokili mobimba bazali kotinda mwa lisungi na nzela na ye loboko na yo eleka likolo ya moko na moko po ete ata moko te azanga to akelela yoka kolela ya mwana moko na moko yo kolo ya bana tika ete otanda loboko na yo kokolo ya bana oyo batambusa ndenge elingi yo kimia oyo mokili epesaka te yo pesa bango yango tika ete biso bayeto yaki na oyo esika na sango ya malamu kimia eyingelaka te na esika pe kimia na yo ezonga na biso maso etamboli na ndenge olingi yango tolobi na yo merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que Tony, d'être au Canada, qui n'a fait tiper. Et aussi, qui l'a fini. Merci. Et aux passion, on a qui toi qui monde dans la carte na bino. Mais là c'est bino na rozunda pour na otala ba o ba yakite. Mais là otala ka bino aussi. Na ba o ba yakite na ba o ba yakite ta. Você prete, você prete. Você prete. Você tá ma boca. C'est bon. Biso. Kokomi, kozo na biso. Je crois que Babylonie se bazar au début, bah moi équipe la bino oya la bino ta sur la TV. Ndoto lingeto kutana bino dimanche. Kwa lundi boke classe. Les notes tout en bino to solo en famille hein. Comme ça nous permet de nous jouer classe madame. Bon note. Bien je crois. N'a pas bien été mis avant. Ah? Si. Mais maintenant, vous avez 2000 francs. Lundi. Voilà, 2000 francs. Non, 2000 francs. On est examen. Maman Marie, hein?
Namna bengi na wakaba ta stade ne ba se ndeta no match to ganye nanya check ya mama mama ina check ya Remerciement de la part de maman orphelinat, aussi maman Belle-Vie. Sur le terrain aujourd'hui, Ezala qui, comme d'habitude, nous commençons à visiter Banana Bisso. Et le travail est aussi une surprise. Et bien, le côté, tu as informé, tu as sur le terrain, tu as ndeni bazoko évoluer na bango, est-ce que bana baza à l'aise, est-ce que bana bazo sakana, on a trouvé que non, en tout cas bana baza à l'aise, bazo s'occuper na bana bien, mais ba leli kaka biloko ezate et voilà. Mais Nzambe ako projet moko par rapport ya bana, projet moko par rapport ya orphelinat na venir. Oui, projet on a ezali. Projet on ezali mais mama ralinga bo tamona ondere bo tika bango elo ya linga te ngwana do bo meka bo tika bango donc parce que botala ka yele monde ngazana c'est une mère o ezake azozo a charge ya bana o nyonso donc Nzambe asungaye azala ka makasi po a continuer toujours ko soutenir bana o. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na batu nyonso baza libanda oyo bazokanisa bango toujours à chaque fois tant on ça descend sur le terrain au monde que l'aime sous moi muke uti na gauche uti na droite uti na est na l'ouest eza que to sangisi nde to yeto rotikela bango po bazwa moi loso bazwa moi madesu et permettre bango pe boki ba olela babi ba banda be examen fo ba 2000 ba 47 2000 francs 2000 francs 2000 francs 2000 francs mais batapoto ba 2000 francs na bisote hein dans ba 2000 francs na biso ça va $1 ça va €1 ah ouais pas na biso yango na baleli mususu non ba futi ba minerval te dans le dieu des orphelins nzamba kanisela bango na bika ola musasusu muntu mususu azaki akola la tanga moni ako se souvenir na bango et merci na bango ba kanisi bango lelo et je crois que ba ozana sengo permettre bango na eloko bazui lelo lobi ba futa ba droit na bango ya classe pe ba oyo bazaki na moi nyonga minerval ba futa tandambu et permettre bango balia peta moi lo sona madesu. Merci beaucoup nzamba pambola bino batu nyonso bakanisi bana oyo na mokola lelo. Merci. Merci. Et bien voilà. Maman Susanna, merci particulièrement maman Sandrine Ombre. Nzambe à mon abino, merci maman Paulina. Merci beaucoup na maman Julienne. Merci beaucoup Nzambe à mon abino maman Diasonama. Merci beaucoup Nabino. Nzambe vraiment a continué toujours kopambola bino na geste oyoyo. Eza geste ya bonne volonté, eza geste ya foi et Nzambe a kanisela bino atika bino te
Donc, merci beaucoup na maman Karine Manessa, merci beaucoup na maman Sissi Bonga et merci beaucoup na Mukonza ba maman na kata Genève. Nzambe a pambola bino. Eh bien voilà, mot de remerciement de Belleville Candy, la patronne de Belleville TV. Quant à moi, je dis merci à tout le monde, à vous qui avez fait ce genre de gestes, merci à tous les amis, merci à Angèle Kinkela, merci beaucoup à tout le monde, merci à vous qui suivez et qui nous suivez partout à travers le monde. Ce genre de gestes, c'est une bénédiction et vous continuez comme ça, Raboué. Eza Malam Mingi, tu as déjà parlé, cette fois-ci tu ne vas plus parler, tu as déjà parlé. Oh. Daïda parle. Tu veux encore dire quoi? Voilà, très chers internautes, je pense que vous avez vu Bomoni Orphelinat Touti, Belleville Candy, artiste international, la mère des opprimés, no Bengue Mikolo, et Orphelinat Souka Touti, Nebito Moni Bondé. Ah, vraiment, Orphelinat Souka Touti, quoi, assister Bango. Non, qui vraiment passe, non, qui passe ma casse. Mon bébé, on a donc conditions de vie, ils ont bien été. Ils ont vraiment bien été ma casse. Bana baola la condition bien été, baola lanzana, baola été et orphelinat bon ils ont un peu moins ébélé, bah côté pour nous ils ont reculé. Bah orphelinat bon ils ont vraiment moins mingi. Alors bah tout le monde se oh baola ndabiso bah ta bonne volonté, bah ta bonne foi. Nous avons oh touché na monter maintenant pour sunga bango. Les fils qui attendent quelque chose, la contribution et au salaire bien, baluka garantie d'abord un ballon à place, on a parce que personne bazali ba vivre en insécurité ma casse. Donc bazana nous vraiment l'est bisika au bazali. Insécurité za ma casse, on comme ça ba biso boye botali bango 2 jours au moins ba côté libango. Donc c'est déjà bien. C'est que moi ça qui a l'eau sur les gars qui moi carton sur les gars na venir. Ah, d'habitude qui t'a venu lundi. Parce que quand on a besoin musika, et ça qu'il faut que tu kamutuka, faut que tu makolo. Donc tu bolé kanangoana, mutunyo so azo mona. Alors ceux qui bato baroko lukela bango ne fisca ta garantie et permettre bango ba longwa côté na ba luka côté mo un peu moins civilisé et permettre na bango ba zala bien, ba vivre bien. Tous on a besoin ba na wana ba kola bien, ba kola bonne santé. Wana orphelinat moka mobile na yebi ka lancer pe message na ye alobi ke azana hernie faut ba opérer donc bongo ezate tout ça et singa kara bato oya bonne volonté ba sunga mona wana c'est lui qui donne aux orphelins prêt à l'éternel. Ça c'est vraiment et bazan difficulté bandeko bisika ba fandi eza terrain moko marécagé de mai bimaka faux sceptique na bango ne te so na bango eza kitoko te. C'est ça que j'ai dit bana condition de vie moko eza vraiment maka bana mike ya basi bazana à côté de toilette wapi infection donc il y a possibilité eza to sunga Belleville asengi SOS tozukela bango garantie. Yango mi lusungi na biso ti to sala ba émission boé ti to filmera to zo ba image pour no laksa bino pour que mutu o aza touché apporter au secours na pas bana wana to laksa ngote pour na to laksa batu ke biso to zo sala non to lak bi to kenda ko kundo la ngona se pour to laksa bata bonne volonté pour ba ya au secours na bango. Alors batu ne sa bonne volonté bo vraiment bo aider bango et aux ala bien nzamba lola a ozanga te kopambola bino tala mona na to tiko mona babuaka mona bébé abotama prématuré babuaka yi azaki soki na combien de kilos azaki na 1 kilo donc azaki déjà okufa to lobakaka et nzambe ce qui permet na yi azala na bon parce que Dieu a un message important nzambe azana projet moko ya makase pa ya mona wana aza mona ilaka aza mona promesse donc comme mona promesse akufa te ti promesse fait kokisama so ina epola te donc si ekokisama alors ceux qui wana okufa na mais so ina ekokisami te en tout cas bozela na Belleville lelo na ngato lobela orphelinat yango na zoaki aussi moins minutes oyo bon mona vidéo un peu partout et vous tenez sur rigueur te message SOS Belleville Candy patron de Belleville TV a sengi to soutenir orphelinat oyo ça marche to lukela bon fils que mbongo garantie comme ça ko futa nzamba osunga kaka ndako ba ko futa bon loyer na ko profiter ta moi des questions pe makamsu na mystère na biso problème te to luka na mwinda bon mon agako rabi songi na songi te qu'est-ce qui se passe na groupe Simba entre Belleville na sœur nae
Irsil Péchanga. Péchanga bisiko zali na piso bambo tebele mu pêche. Donc il y a rien du tout, tout ça bien en bon terme, tout ça musala moko to ina na poani. To ina na te to ye fête il y a un an ya Bellevue TV, ça lit bien. Et le coup la Péchanga ya quitté et ça lit pas si. Te Péchanga ya quitté parce que ça qui disponible était. Allez Bellevue a tindi. A été kanda wan le coup ya quitté et Bellevue a tindi Jini ozamoko ba soda ya Bellevue. Nde to koma mona ba internet ata journaliste a soda ne moko. So ye batmo ba chrétien a tindi soda na ki ne ko finga ye. Jini a ko pupula Irsil Péchanga bonne émission et ça lit mabe makase la que rankine. Jini soda nga. Ah, béret rouge. Kasium to le baso za pété. Caporal. Tena na soda moko ya Yesu Masia. Na soda moko ya Jésus. Un vrai soldat. Tolandi Jini na émission zo popula ici le biki. Mais ndeni sana ici les impact te watali sa famille na bango. Ezali comme Jini aza donc et voilà Jini a le cas une émission. Et nous tous on a vu l'émission, en tout cas on a habité esprit nini et anima qui est pas ça marambo wasala qui wana. C'est la raison pour laquelle la Bellevue TV tellement à la société ça ordre Jini a travaillé à la Bellevue TV à la suspension oh et c'est banda qui est je crois que bientôt la suspension est aussi là bon on est en zone la musala parce que jusque là dépasse la émission tisiko on les caté on joué on ça la permission moroté. Suspension kaka sengi pardon te. Eza suspension. Eza mbando o musala PC. O biso na musala to PC. Biso to rotinda. Pardon talié. A reconnaître ka sali mabe asala o asali. Biso musala biso to sali to suspendre pour na mabe o asala ki. Donc on a trouvé ça que eza mabe et mais il y a rien du tout entre Irsil na Bellevue na kati wana. Botika na saka musala nzamba tininga na osala. On mingi ndé en tout cas ba to ba soutenir ba orphelin. Ba o lela ba o la na se. Baolela ba toilette c'est bien te SOS to ya na secours na bango kolia ya pasi na en tout cas na okima wana orphelina o wana na uti en tout cas batu botala bango boyo kama boyo kapasi nzamba ozanga te ko pambola bino vraiment la film ya to mona Irsil obi la film Bellevue disponible en jouer ngasa na pomme na mututa nana pomme te rabi oh tona pomme te na Péchanga ande konanga to sa musala moko to ina na poani ezaka ke no azana maramna nga pena musala nanga na osala to kutana na musala mutesangisa biso apa musala to ba collègue à service mo to sala c'est fini non c'est ça il y a rien du tout entre moi et Péchanga. Merci beaucoup Bellevue. Péchanga ba motebele bisiko zali Jini si la bisalu pomba scène Jini après suspension Kengu mais bon anniversaire Fave mon bébé la princesse de sa maman joyeux anniversaire à toi. Nadia Metaka Lounge, ma privée. Oh Jini. Gina Moudita, ma privée. Jini. Après suspension. Après suspension. Voilà, merci beaucoup Coco Dema. Je pense que vous avez suivi. Et c'était là donc Bellevue Kandi, la star du moment. Yako Sambe Zate, Bellevue. Oh, yazo sa magambo bien. To landi na baseria minene. Yazo le kana star. Comment on appelle ça encore? Bon, ma grande famille na A+, Bellevue tout le monde a tina ba affiche par-ci par-là. So ba rabi bon yo li kamne, t'es un mto ça ma kamne bien. Na soutenir té, ma ben ngeza wat. Merci à toi Bellevue, merci beaucoup et pas à Fiston Bassin de FB International Agence Assure, merci beaucoup Dominique Kiele, merci à maman Méline Zemba, merci maman Yvette Mbia, merci Fondé Kabea, merci Panabino Nyoso Bunga Rabi ma vinga to kutemba la sima numéro ya sika SOS to sunga ba orphelin oyo, merci.